Papa Mbote, hein? Mbote ndeko. Pour comprendre le message, c'est j'apprécie. Alors, ils ont la réservé sur les choses niveau intelligence, le président Nabiso a Salaki avant Atika Biso. Atika Biso na maboko ya jeune, mais jeune Morazana Maele. Et jeune Wana a Lingara Minko Beta Tolote. Mais pour expliquer, tout le monde va comprendre parce que l'IDPS, le projet de Ségué Dalobar, toujours, ils ont la pyramide renversée. Ils ont le peuple dans le pouvoir. Et en gros, on a fait merci à secrétaire parce que pour expliquer Bisso, à se rabaisser pour comprendre le désir de Bisso. Merci Naé, vraiment. Mité mais ça apaisé. Nous sommes en phase, il y a son excellence président et tout le monde a rendu sur ça. Vous comprenez le message à CG? Bon, la CPI m'a le message à CG. Pour tous ceux qui sont ignorants, pendant que vous avez des leka, la carte est partie, mais tant que vous avez une union sur le lobby, vous zongi bat, les cas ministère de Baka, Tala Sima, Zongamu. Le message union sur la PCBSOA. Donc, il faut comprendre. Au Italie, arrivé encore au président Nabiso, encore il y a tout le monde pour avoir un mboka. Le tokon dit matin va kundaye na étranger pour banda période de mbutu. Attends mkolomo kazaki na exili azalate. Donc il va combattre n'yo sezaki na kati ya mboka na biso. Yango tozozela pour na eya na maboko bolele. Ok, par rapport à ma solo, on va faire le troisième dialogue. Yo comprendre rien. Ne va pas bien ça va moi le sous. Yo comprendre. Le deuxième point à solo aller. Par rapport à quoi? Par rapport à la question. Deuxième point, pas si deux points. Ma solo va bien si bango kuna va que solo pour na ba bon ça va comme belé belé olandi wana. Yo comprendre ni na deuxième point. Na deuxième point on comprendre de quoi. Ba kendela kuna neti ko bazonga sous na corps. Mais totali, moi tous en sont encore exacté. On va si va violer qui déjà encore wana. Ba si va déjà le premier ministre na bango ba débaucher, ba tier. C'est ça, bazo lukela ngo sikoyo mutu. Bazo akaka mutu na bango ne babandaki tumba zazu. Batia na isika wana. Tumba zazu. OK, là on va ça sur. Merci hein. Merci. Président sectionnaire il y a Boubou. Na lobby na konanga lobby na président réunion, to yebisa ke bango ke parti essaie bloquer. Puisque na matanga tango e bembeza wana. Tango e bembeza wana ba dépasse za rebelete. Pour moi mutako sala azate. Jusqu'à ce que bébé Gokunaba. Alors, tout le monde a dit que nous avons tous les caméras qui sont dans la partie. Mais moi, je suis à l'intérieur pour faire vibrer par tes athées. Parce que bébé papa et Kunamina noté. Donc, vous avez bébé Wana, bébé Wana, tout le monde. Ce que tu connais, bébé Wana, tu as le congrès, tu as la propagande, tu as le leader, le président national, le Kama parti, et Félix Tshisekedi. Tu as dit que tu as Bima, tu as dit Makawana. Tu as dit que tu as dit que tu as candidat. Tu as dit candidat. Azali, mais moi, tu as dit parce que tu as un bébé. Tu as un bébé. Mingi baza lo bani oba ko yibaye. Nana ke ko yibaye na concession wana mutu ko yibaye akozala te. Beaucoup na ba ko sala organisation terrible. O ezali ke moyen ko yibaye ezate. Message na munoko mboka ba oyo bazoyoka na lango yo lobaka munoko mboka yayo. Na lango ngal baka ngaza mu Congo. OK. Bande ko ngai ba Congo. Moni mingi to baka bango. Na munoko mboka. Na mu Congo. OK. Katukala kinatike ke sac parce que ba bengi batango beno lo kituka ba binati be sac sacoche. Non. L'IDPS l'IDPS parti yoyo parti peuple congolais y a aussi libéré Ntiemvimba yani sont libérés yao. D'ailleurs spirituellement tokizailama vos partis de pes parti Nzambi Nzambi kuna ibeto na Nzambi kakadi ibeto ko parti nge mwanga na ndama mais Burkina Faso Nzambi kuna ibeto parti yoyo ita vibrer. Il faut que tu pas pouvoir au dernier même au dernier jour de notre mort tu ne pas pouvoir donc parti Nzambi
donc alokadi ko nyamundam peut-être kuluba kangwa kulo Congo ne Congo lui ça te kota mo l'IDPS parce que to libérer Nsibeto parce que Nsibeto nous sommes encore recolonisés boka luseko dipanda des zones di la Kasavubu vo dipanda des zones sono baga dipanda des zones a dipanda des zones dia dio ba yufula Kasavubu ko dipanda des zones ko nasto bakila diao à votre sono bakila diao ko à votre frère mpange ndombi mpange ndombi yo nani zinadani nani yo mpange ndombi zinadani nani mtakumona mpange ndombi yo yani tutalombe de pada désolé mon diawe lui ça to sangana mpasivo to kula entantu yoyo merci merci oui biso ba jeune ya parti ya UDPS tozali ko nazo profiter na occasion oyo pona ko lancer message na ba jeune nyonso ba se mobiliser po tozu esika ya kokunda président na biso Tshisekedi na sele place wana eza place oyo eza symbolique neti lokola CG na biso auti koloba awa donc tokokunda président na biso Tshisekedi wana ba jeune nyonso ba se mobiliser makasi puisque force ezali jeunesse bakolo bazali na sagesse bazali na mayele biso ba jeune toza wana pona force ya na yango nazo profiter obenga ba jeune nyonso ba se mobiliser makasi pona mukolo ba kopesa biso date ya kokunda président tozala wana mobiliser plus de 3 ou 2 millions de Congolais awana Kinshasa poto ya manzoto ya président tolela ye na palais du peuple fait tokunda ye après 3 jours osala mobulu te tokosala mobulu te tokolinga tolela président na biso na kimia po azalaki mutu ya kimia tokolela ye na mobulu jamais biso tozalaka bato ya mobulu te toza bato ya non violence lokola président na biso atikela biso non violence. Deuxième point balobia ba négociation c'est comme si ezongi lisusu est-ce wana eza mascarade ya bato ya majorité tolandi bango na ba journaux oyo ebimi balobaki que ba consulter notamment bato ya rassemblement na biso awa keo bakende kozwa primature d'ici septembre eza lokuta tondimi yango te masolo wana balingaki basala mascarade moko boye babwakela biso bal po baya koloba lobi ke botala Félix a échoué toko tomber na piège na bango jamais au grand jamais toyebi agenda caché ya Kabila toko tika la ko permettre yango te. Merci beaucoup. Frère ngo baksani parce que batterie comme na super nge 4 ah bon ngai na linga na lobanano pour na négociation en politique on négocie toujours même puisque on est sur négociation parce qu'on ne peut pas aller de dialogue en dialogue beaucoup de dialogue annihilent le dialogue est-ce que vous comprenez batu na batu ba comme na logique na bangwana mais pour na kokondama ya non toza na côté kuna parce que bazo continuer ko benga kuna ke bokene ko solola au cas où balobi ba que non bakase masolo nyonso ya bino chibala bapesi bino primature bobimba primature wana po ba empêcher biso to na élection or biso objectif na biso na Congo awa ezali élection OK biso to lingi to na élection même si c'est un chibala pour que les élections soient là na makambo élection oyo yeba yango ke ba Congolais baza na inquiétude nani akozala candidat na présidence na kati ya rassemblement est-ce que c'est Moïse ou c'est Félix Tshisekedi? Non biso en tant que président batu ya UDPS na congrès nde batu bakoloba nani azali candidat ya UDPS est-ce que vous comprenez rassemblement ezali association ya ba parti politique soki bakukutana wana c'est autre chose mais UDPS akozaka na candidat na ye après congrès après congrès OK c'est bon mais bon on est venu OK pour l'enterrement pour l'enterrement ngana oti ko la séminaire oyo balobi sur les manifestations publiques mais kona na mona ki ete colonel wana zoloba ke non les manifestants sont nos adversaires biso tozaka ba adversaire na bango te biso tozo exprimer volonté na biso toboyi nde baya ko étouffer makambo na biso tozo organisation na biso parce que biso toza na matanga malobaki ko bima mais ezala occasion te po ete baya ko loka mindondo biso tolukaka mindondo te to kende ko yamba yende to yamba ke era utaki na poto era zaki malade to kende pendenge to kendaki na aledi juillet na kimia nyonso biso tokosala mokulu te mokulu ezali te tozali na matanga tozali batu ya kimia tolingende tokonda ye un point un trait. Merci. Ndeko, question moko, batterie ligne kata. Après congrès, il y a un sentiment na bino ba combattre.
au cas où, après le congrès, le lobby, qui rassemblement a pris candidat moko, exemple Moïse Katumbi, bino position à bino bataille des personnes vous allez pour ou contre? Bon, jusque là, comme nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ce point-là, je pense que je ne peux pas vraiment aller vite en besoin. Je crois que tous en a Konzi, et puis ce qu'ils vont décider dans le congrès Wana, je pense qu'ils vont toujours nous communiquer parce que nous sommes toujours en contact avec nos dirigeants. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Ok, c'est bon. Alors par rapport à la funérailles, dans le lieu, il y a exposition encore. Dans le lieu, il y a enterrement. Vous êtes d'accord dans le message de la CG? Nous sommes tellement d'accord avec nos dirigeants sur ce qu'ils ont choisi. En tout cas, nous sommes contents et nous sommes là pour accueillir les corps de notre leader. Ok, c'est bon. Bon, nous allons préparer. Nous allons préparer déjà le col qui est en blanc. En tout cas, c'est un signe de paix. Je crois que notre leader Azam Moutouapé. Azamuto vraiment Zagina Makanisa Kopelisa Moto na Mboko yote vraiment yangonde tokokunda ye na kimia nyonso. Il va souka na ko bakisa message mo. Message ya Chiluba. Oui. Ah na Chiluba. Nani? Bisabango. Na Chiluba nani? Mo Chiluba ingambila bana betu bonso bamwena konguse. Tudi munga chima kujilongola kwa kijila mubiji wa president wetu Etienne Tshisekedi. Na ngukujiloja mubiji wenda twetu bonso nituikale mala na kubyanza balo ata bilamba bito. Wakumwa kijile kuchihalu ni mutu alonda itinéraire wikala kutoni kupale li peuple mutu amujila munda mwa matukwasa takwenda bilumbuto takwenda mobuluto bwalu tetu katubena bilumbuto président wetu vumuntu wajitalala bikene tumushika mujitalala ni honneur yonso. Merci beaucoup. Merci. Bon, tokutani prochainement. Prochainement tokutana me boye bisaba chibala na tomona mobaka te tomona batu nyonso bakimena parti te chibala bato batrahi mokolo wana bakokoma bakokufa kabila baya kuzoye na bandeko na ye barwande. Mon frère, moi quelque chose parce que oui, je suis à ta disposition. Ok, c'est à propos, il y a un message à CG. Oui. Ça, la moi, analyse, je comprends. Non, en tout cas, le message de notre secrétaire général est tout à fait exact. Ce qu'il attendait, c'est la volonté du peuple. Comme tu sais du peuple, et il a beaucoup parlé, ou bien longuement parlé du peuple, c'est ce que le CG espérait, la voix du peuple. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il est venu demander l'avis et l'aval du peuple. Puisque s'il ne peut pas prendre la disposition ou bien une décision sans pour autant considérer le peuple. À la fois passée, M. Félix Antoine Tshisekedi était venu ici. Il avait dit, comme ma famille ainsi que les gens du gouvernement se sont convenus pour enterrer Etienne Tshisekedi à Kombe. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous en dites? Nous, le peuple congolais souverain, nous avons dit que Tshisekedi ne soit pas enterré au cimetière de la Kombe. Aujourd'hui, la vision et la volonté du peuple s'est référée à travers la vision. Maintenant, pour enterrer le Tshisekedi, notre héros national, l'héros est mort, vive le roi. Alors, dans le fait où nous nous voulons, comme on n'a pas voulu le mettre, nous n'avons pas voulu que Tshisekedi soit enterré selon la volonté des gens au pouvoir, mais selon la volonté du peuple congolais. A quem que se soulager? Honorable.